Nazo pesa message na Fally Ipupa. Fally Ipupa. Mais yo penza ozali ndenge nini. Moi je pensais que tu étais un garçon intelligent un peu. Il faut arrêter. Nazo pesa un conseil papa. Nazo le bano. Fally nazo pesa au conseil. Arrête à partir d'aujourd'hui. Arrête. Tika ba propagande. Moi j'ai fait une association. Moi j'ai fait ça. Moi j'ai mis de l'eau na kisenso. Fally c'est la honte. Fally arrête ça. Et ça comme si aux autres ça l'abomination. Kanga mon Fally arrête. Faut pas dire des choses comme, faut plus dire des choses comme ça. Parce que ça ko énervé biso. Yonde régie des eaux. Au comment régie de les cas qui na studio à papa na tout na ki yo soko yonde régie des eaux. Yo bon régie des eaux aussi kana kisenso. Pour la nini bon. Pour ni ka kisenso. Toi na combien de communes à Kinshasa? Na mbinza kuna matadima yo nini ezate. Na livulu ma ezate. Na makala ma ezate. Kokene kutu musika te defa bandali ba comme kokunuka mai na mutu. Kasi oza wapi yo loko misi mutu bingai association tout ça ba œuvre na ngai tout ça na zala ba mai na tchaka ba mai mai ro tcheka na kisenzo kaka. C'est la honte. Arrête. Faut plus ko brandir ngo sous na liboso bo pona le baquet o tchaki ba mai. Non, arrête Fally. C'est la honte. Quand tu dis des choses comme ça, et la fierté te pour nous honte. Papa, toza na ba quartier kuna na makala. Ma ezarate hein. Na mbinza kuna ba matadi mayo, ma ezarate hein. Toza ina ba même matete ya pa matoko le car. Wana ya chaki kisenzo après kisenzo za matete. Ma ezate hein. Lemba, ma ezala na nkutu te. Ba okata mai na to ozara wapi. Yo bimia régie des autres parce que yo comme régie des autres ba ma ils ont bakuna saleté na ba robinet o ba to azaro mela oza wapi kasi. Congolais bo bazan à l'étranger, ba diaspora, bazoko reprocher biso problème moko kaka. Que toza osa eloko mote boya. Token les biso penza. Liboso ya batongo ba to le bana bango te. Ça suffit. Makile zoko ya mingi. Bato azoko fa mingi na Congo. Mais toko continuer bongo te. Bota la makambo eza koleka. Bomoni bino moko papa nazando. Bomoni bino moko nazando ndenge babomi mama wana. Maman administrative oya salaka na zandu wana babumiye la honte batie na pusu ambulance ezate voiture ezate ya voiture ambulance ezate babumi maman na batie na pusu et puis ko boma ki maman wana batie na kati na pusu papa na pusu et puis ezako tambola etamboli na ba réseaux sociaux tango ba étranger baza au monde mais ba soutenir biso parce que baza au monde à cause wana eza normal un pays riche comme ça. On vient d'abattre quelqu'un comme ça à bout portant. Bazan ambulance ezate. Ambulance ezate ba kamati mutu maman munene ba tie na pusu na police a kofaki ba tie bango na pusu ba meme bango. Na pusu s'il vous plaît. Mais héritier moi na wana papa ayena ndenge moko oyo il fallait kakato humilier ndenge wana parce que ayena ndenge ayena lolendo moko manque de respect. C'est-à-dire qu'à manquer ba mort na biso bibeme na biso ezokufa na Congo ezokufa na mboka koko na ekutu a manquer ba respect au fait. A manquer mutu so respect ba maman batata toza na respecter devant ye. A tietembe lolendo orgueil,
prétentieux à kobeta tina souka. Et puis dans le benaye, oh un message dans un personne héritier. Mais héritier dans un personne message. Moi non, moi non biso to boti. Yo ningo koye, o ningo laksa bato yo ko manquer bato. Nazolo bana bo héritier. Yo zali en tout cas na pesi aux félicitations pour nani. Parce que zali musicien ali bosso, yo kangai bien. Yo kangai bien. Tiens na lobi comme félicitations. Aux ali musicien ali bosso, oyo na kati ya France. Na Olympia, batie combo, batie makamuni surtout, abetité. Et puis, vous allez le seul musicien Oyo, na Olympia, bakoti saye na salle, ba mise bakota, na 4h30 du matin. 4h30 du matin. 4h30 du matin, ma musicien va côté. Alors que ma musicien va côté dans l'air wanate. Aux âmes musiciens à Liboso, au bas côté avant. Puis aux âmes musiciens à Liboso, Oyo, na France, ba guichet, au bas hôtel ba billet, ba kangi ango parce que bateau au son ba bazate. Billet banagi na 45 €, ti billet qui ti 20, et comme on a 15, et comment billet ko sukana 11 €, billet et sukana 11 € bandeko boza kolanda billet ko sukana 11 €, bakangi pe kutu guichet et le kombo rezate ozali musicien ya liboso oyo osali fiasco, mais alors fiasco ya ko sakanate lo lendo no wana surtout biso to kitisi yango na mai to kitisi yango lo lendo no et le remote rien na leka na studio o ya papa o na leka na studio na lobaki okobeta te fali pe na lobaki okobeta te parce que situation l'air est grave, situation est très grave. Bino bozo sakana bino bo fingi biso bito za ba combattu fi to za bo pesi ba vous nous avez traité de tous les noms ya ba combattants, mais boyoki presse internationale et le Bénin, presse française et le Bénin, ce sont les opposants au pouvoir. Nous quoi Kofi Olomide, nous quoi ba musicien mususu yo okotanga comme ba wera ba nani ba on surtout ba collabo, ce sont des collabos ba collabo na bazana tango ya kosimba téléphone ba benga biso to yako ko empêcher et le kozolo ba ngwana bango bazana tango ko benga biso po biso ba influencer biso to ya ko empêcher musique na yo, mais jamais de la vie musique na yo mutu mo ko empêcher bisoté bango kutu surtout bango kutu baza ba vrai collabo sur ma case po ba yembela pe mutu wana bango kutu ba vrai collabo lokola yo ba ko benga biso ndenge nini po ba influencer biso to ya ko pousser pour beta musique té personne mutu té bango kutu ba ko mega tout té mutu mo benga té biso ba résistant to telemaki na ba combattant to telemaki mukolo wana ah papa na oye bisa osoko yeba kité ba policier ba tangaki 13 000 personnes. Tozalaki 13 000 Congolais. Mukolowana nobaki, je suis fier d'être congolaise. Parce que na Monique Likambo, papa Mbutu, Tchaki Biso na Mutu, Ekolobo, Moko, na Monaki Mukolowana. Bolinga te. C'est comme ça. Na Monaki Congolaise à Télémaki. Puis maman ba Télémaki. Bande Kobozali Kolanda Biso, Mbote Bisika Biso Bozali, Lelo yo boye nangongo yo toyameli bino, maman porte-parole, Yalingomba et la Convention des Congolais pour la démocratie et la paix, en sigle CCDP na Kombo ya maman Antoto, maman Sermai. Maman Sermai Mbote. Mbote papa.
Maman ya CMI sango boni. Ah, na yena basango malamu papa. Ah bon, mais biso sango malamu. Yo moko yebiso ina ye na ya toujours na basango ya malamu ya très important. Ah bon. Tokozala pressé to ka sango wana ya très important maman ya CMI maloba et pesa melio. Merci papa na ndenge oyambi ngai na studio na yo. Na opesa mbote na bandeko nyonso tout, bandeko nyonso ba congolais, ba congolaises, ba compatriotes nyonso tout na pesi bino mbote. Ya mangomba mususu ya wapi na pesi bino mbote mingi. Mbote oyo uti epa ya batu na biso en commençant par le président na biso nyonso na CCDP to pesi bino mbote. Eloko na ye awa lelo ezali pona groupe na ngai ya CCDP, groupe na biso ya CCDP. Ezo sala bosangani, c'est-à-dire réunion ya munene oyo tozali ko benga ba compatriotes ba congolais nyonso tout. Tolobi congolais congolaise, mama Congo, papa Congo. Oyo yebi kozana pasi na kati na mboka. Pasi ezana yo pona mboka na makambo eza koleka na mboka, mozana pasi zo comprendre oyo azana kanda. Tozo benga ba révolter. Oyo aza penza révolter makambo ndenge to komi lelo na situation tozana ngolo na mboka na biso. Ndenge makambo za koleka. Soki yo ezo ko sepelisa yo te. Soki yo eza ko pesa yo kanda. Biso to bengi yo yaka o rejoindre biso na kata résistance. Ça veut dire que le comportement de Yozanango, il y a Kozana Kanda, il y a Kosilika, derrière l'écran, Koloba, vraiment, Mokananga, Ibonabwe, Oza résistant en fait, mais derrière l'écran. Mais Bisoto Bengio Yaka, dans ma caniche Yozanango, Yakato Sangana, Bison sur place, Moko, Toyo Kanto, Toka, Koluka Moe, Pona Koluka Kosiko Lambo Kanabiso. Le but, c'est Kosiko Lambo Kanabiso, Kobengana Bato, Mutu, Oyo, Azana, Mutu, Yamboka, na système, na union surtout. Yako benga na bango biso moko bana mboka to kwa kozwa mboka yango wana lingoma na biso ya CCDP boyebi yango e kambami na président Odombo na simana ye batunyo surtout bazali na biso surtout za na kati toza kosangana toza na réunion wana ezali région ya ba résistant mama ozali mama résistante ozaka na sima ba écran na mutu koloba papa mwana moke yaka bo rejoindre biso pona na kati ya résistant biso toza ba résistant problème na biso ezali toza d'accord te na makambo neza oleka na mboka wana babilo na bango so batia na ba opposant so baza na kuna ba opposant baza ba faux opposant biso toza d'accord na bango te parce que mboka za ko beba ba faux opposant na baza wana yango na to bengi bino boya bokuta na biso na adresse yango na za kotanga ezali na centre sportif bokomo na ngope ko bima na écran. Ils ont un centre sportif René Rousseau, numéro 12, rue d'Alfortville, 94 600, Choisy-le-Roi. Na Katia Mokaya, Choisy-le-Roi, ce qui est au BT à GPS. Centre sportif René Rousseau, numéro 12, rue d'Alfortville, Nambokaya, Choisy-le-Roi, 94 600. Et comment on a écran? Na makamuyo surtout tropé sabino surtout na écran na Facebook pe ezali beaucoup akotala yango boya na 15h30 to pesa ki heure ya liboso 14h mais toza na salle na disposition na 15h30 boya à partir de 15h30 boya avant boya ebele boya avant to sola to discuter to bandenge to kwa kusala pona moka na biso yango na papa na yaki nango merci Mama toki yo nengo beleli pona réunion na bino ya CCDP et linko loba ke réunion ngo ezali ya lingomba mobimba to ya bino kaka wana na Île-de-France. Ah merci papa. Lingomba réunion auto zo sala eza réunion eza kaka na kati ya Île-de-France au fait. C'est-à-dire que biso la CCDP toza un peu partout na France awa toza na ba province nyo surtout. To sanganaka biso surtout de temps en temps to sangani ya ba province surtout mais au réunion na zako beng sabino ezali réunion il y a Île-de-France au fait réunion organisée par batu ya Île-de-France batu na biso ya ba province ba sala on s'appelle réunion na ba province mais oyo ezali réunion il y a Île-de-France kaka mutu et convoqué na bateau baza na kata Île-de-France bo bani ko ya bakoyi ko ya na bango yango wana papa merci. Bongo maman to lokola to zuyo to koki ko manquer te ko tuna yo
pour tout le monde qui na bilili, tout le monde na ba média surtout à France, awa c'est la toute première fois. Tout le monde a ba média surtout balobela makambo na bino ba résistant ndenge vous allez s'opposer na makambo za koleka na mboka na bino ya RDC. Alors samedi ezalaki kita awa na Paris. Yo to dio zali moko ya babundeli na lingomba ya CCDP. Alors ba retomber nango ezali nanu nini na bitumbo binobo bundaki pona ko wela mabele ya mboka po bendele kweyate. Merci papa pour la question na yo. Na répondre on point par point. Point ya liboso na lingna remercier batno surtout ya groupe no surtout o ezalaki to samadaki pour na koluka ba stratégie pour na koluka ko sala ke mwana wana abetate na lekaki ka na écran na studio na yo awa na yaki na lobaki ya mona lobaki na lobelaki héritier pe na lobelaki ye mwano yo fali ipupa pardon na héritier na lobelaki bango na lobi boko betate c'est parce que toyebaki ba stratégie ntonga to mema pona bango ba betate ya liboso c'est-à-dire que batu ba se réunir ko ba sangalaki Gouba groupe sangalaki pour na koluka moyen koluka ba stratégie pour na koluka ba stratégie pour na ko empêcher bana wana ba betate nous surtout à récupérer en moté parce que la moni ba te belé ba récupérer en ba za loba c'est très bien moi na Congo no so yaki wana c'est bon à participer qui mais il y a eu des groupes il y a eu un groupe o ezaki ya bateau pina ba groupe à bateau ba sangalaki pour na koluka moyen ya ko empêcher moi na abeta ba groupe en tout cas nous surtout longo nyana bango voilà et puis il y a mi balé na no baboué papa ezalaki pas mingi pour na komona moi no yo héritier ayebi yango très bien que ba concert et pekisama na mboka a to ko beta concerté yena fali mais héritier moi na wana papa ayena ndenge moko oyo il fallait kakato humilier ndenge wana parce que ayena lolendo moko manque de respect c'est-à-dire qu'à manquer ba mort na biso bibeme na biso ezokufa na Congo ezokufa na mboka koko na ekutu a manquer ba respect au fait a manquer muto so respect ba maman batata tous en respecter devant yé a tietembe lolendo orgueil prétentieux à kobeta tina suka et puis na lingana lobena ye o eza message na zo pesa na héritier mais héritier na zo pesa message moi no biso to boti yo ningi ko ye o ningi ko dakisa bato yo ko manquer bato na zo loba na bo héritier yo zali en tout cas na pesi o félicitations pour na nini parce que ozali musicien ya liboso yo kangai bien tiens na lobi kamba félicitations aux alliés musiciens ya liboso oyo na kati ya France na Olympia batie combo batie makamuni surtout abetité mwinde kufi avant abeta aux alliés musiciens ya liboso na kati ya Olympia wana oyo okoti obandi pe kutu ko s'entraîner obandi ko sala ba ni na bino ko sala kango avant wana tout ça obandi ba entraînement na yo tout ça na suka obetité Ozali le seul. Et puis Ozali le seul musicien Oyo na Olympia bakoti saye na salle ba mise bakota na 4h30 du matin. 4h30 du matin. 4h30 du matin ba mise bakoti alors que ba musicien bakota na l'air wanate. Ozam musicien à liboso o ba koti avant. Puis ozam musicien à liboso Oyo na France ba guichet o ba oteka ba billet bakangi yango parce que bato kosomba bazate billet banaki na 45 €, ti billet qui ti 20 et comme na 15 et comme billet ko suka na 11 €, billet esuka na 11 € bandeko boza kolanda billet ko suka na 11 €, bakangi pe kutu guichet et le kombo rezate ozali musicien ya liboso oyo osali fiasco mais alors fiasco ya ko sakanate lolendo na wana surtout biso tokitisi yango na mai tokitisi yango le neno no eloko moko te rien nalekaki kaka na studio oyo ya papa oyo nalekaki na studio nalobaki okobeta te
fali pe na lobaki okobeta te parce que situation l'air est grave situation est très grave bino bozo sakana bino bo fingi biso bobi toza ba combattant fi toza bo pesi ba vous nous avez traité de tous les noms ya ba combattants mais boyoki presse internationale et le Bénin presse française et le Bénin ce sont les opposants au pouvoir voilà c'est ça qui est important balebi toza ba opposant il y a pouvoir actuel il y a Kanambe ozakuna bango bazo benga Kabila mais biso toyebe na comme on est vrai comme on est Kanambe Hippolyte Kanambe bino bozo benga Kabila biso toyebe na comme Hippolyte Kanambe biso ba résistant yango wana pona koloba pe que yo mwanoyo en tout cas aux échec moi ko sakanate et puis continuer parce que ozo na yoki yo na ba studio soza ko kende ya koloba kuna tout ça ngaye ba permettre ki ngai fa na beta olobi ozo ko continuer koloba toujours ba buzoba biso tant biso tozala ki wana mutolo kwa Koffi Olomide mutolo kwa ba musicien mususu yo ko tanga comme ba wera ba nani ba ono surtout ba collabo ce sont des collabos ba collabo wana bazana tango ya kosimba téléphone ba benga biso to yako empêcher eloko zolo ba ngwana bango bazana tango ko benga biso po biso ba influencer biso to ya empêcher musique na yo mais jamais de la vie musique na yo mutu mo ko empêcher biso te bango kutu surtout bango kutu baza ba vrai collabo sur ma case po ba yembela pe mutu wana bango kutu ba vrai collabo lokola yo ba ko benga biso ndenge ni po ba influencer biso to ya ko pousser pour beta musique te personne mutu te bango kutu ba ko mega tout te mutu mo benga te biso ba résistant to telemaki na ba combattant to telemaki mukolo wana ah papa na oyebisa osoko yebaki te ba policier batangaki 13 000 personnes tozalaki 13 000 Congolais mukolo wana lobaki je suis fier d'être congolaise parce que na moni ke likambo papa mbutu atiaki biso na mutu ekolobo moko na monaki yango mukolo wana bolinga te c'est comme ça na monaki congolais a telemaki pe ba mama ba telemaki yango wana na yeko bela ba mama bo telema to telema mama boya to telema boya ko région de la résistance dans le barango toujours boya na uta ko pesa adresse na lui samedi le 29 toza ko kuta ba mama boya ebele ba mama ebele boyaki ko mona ngai bo mama obela ki toye ba mama ebele ba uti musala ba mama to uti musala toye parce que moi no alinga sakana biso moi no azo défier biso ba mama moi no azo défier makila na biso zo ko na Congo moi no azo défier ba mort na biso moi no azo défier bébé na biso bazo boma biso bazo ko violer biso bazo kufa ya zo ko défier biso azo ko cracher sur bango na ko tikate na ye ba mama ba papa pa ebele na mona ki ba jeune pe ebele oh vraiment en tout cas na sepela ki mais ce qui était boya to kuta le 29 boya ba jeune boya ba maman boya ba papa to kuta le 29 parce que ndenge to kei boye a lui toke na to kita le susute to ke neka ko ke neka parce que but na biso eza ko longola pouvoir wana en place photo sala na niveau na ndenge ya soulèvement populaire ko bimisa bango en place na système na bango nyonso to eza kuna po biso to kwa kosikola mboka wana yango wana beli boya nazalaki ko loba na mwana oyo avant loba mama na nina tu na question ko tamuso eko kimanga na mutu utaki kotanga kombo afali epupa na héritier tomonaki fali epupa leki na ba chaîne mingi aza koloba makambo ya ba œuvre ya zosala na mboka kuna kotisaki mai na kisenso surtout likaba mai na kisenso aza kolobela mo mingi peut-être oza likambo ya koloba là-dessus papa mais na loba na fali nazopesa message na fali epupa fali poupa mais yo penza ozali ndenge nini moi je pensais que tu étais un garçon intelligent un peu il faut arrêter nazo pesa les conseils papa nazo lobano fali nazo pesa au conseil arrête à partir d'aujourd'hui arrête tika ba propagande wana moi j'ai fait une association moi j'ai fait ça moi j'ai mis de l'eau na kisenso fali c'est la honte fali arrête ça et ça comme si ozo ça abomination kanga monoko na fali arrête. Faut pas dire des choses comme faut plus dire des choses comme ça parce que ça ko énervé biso yonde régie des eaux au comment régie na sina mleka na studio papa na tuna ki yo soko yonde régie des eaux yo bon régie des eaux mo suika na kisenso pona nini bon pona ka kisenso toi na combien de communes à Kinshasa
na mbinza kuna matadi mayo nini ezate na livulu mai ezate na makala mai ezate ko kene kutu musika te defa bandali ba comme ko konuka mai na mutu kasi oza wapi yoro ko misi mutu bingai association tout ça ba œuvre na ngai tout ça na zala ba mai na tchaka ba mai mai o tcheka na kisenzo kaka c'est la honte. Arrête, faut plus qu'on brandir un sous na liboso pour dans le baquet au tchaki ba mai. Non, arrête Fally, c'est la honte. Quand tu dis des choses comme ça, et la fierté te pour na wezali honte. Papa, toza na ba quartier kuna na makala. Mais arrête hein. Na mbinza kuna ba matadi mayo, mais arrête hein. Toza ina ba même matete ya pa matoke le car. Wana ya tchaki kisenzo après kisenzo za matete. Mais attends, lemba, mais la ranon koutouté. Bon, kata mai na to ozara wapi. Yo bimia régie des autres, parce que yo comme régie des autres. Ba mai autres makuna salité na ba robinet, o bato azaro mela. Oza wapi kasi. Kaka kisenzo moyo tchaki mai wana za kisenzo mobima. Papa, ezape kisenzo mobima te. A tchaki moi une petite partie. Kisenzo ezali munene et kinati ba kota ki manseke kuna. Mai kotata, bato ba mai ba kinozo mai na mabulu. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrêtes, c'est la honte. Yo comme régie des eaux, Moussala bazaï ko senga c'est d'aller foutre la pression na konzi wana po batia mai pour régie des eaux ezala mai moka mobimba. Congo mobimba. Ko se limiter kana kisenzo te. Même na Kinshasa mobimba. En commençant pardon par Kinshasa et puis Congo mobimba. Yo et loko to senga o yango wana. Ok, ne ko foutre pression na gouvernement na bokende yo moko to bokende biso bozali sanga biso surtout ba artiste na biso congolais bokende kuna bokende ko ça bon non ça ne va pas population na kata passe biso so bo continuer biso to hôtel sa population na balabala c'est ça ce qu'on vous demande c'est ça to se yo to que nous ala na kisenso et loko ni na kisenso wana na kisenso nini moi mboko ba pesa ki yo wana ok otema et puis kisenso no surtout c'est na mai bande ko boyeba kisenso nyo surtout mteza na mai c'est une toute partie à kisenso mteza a tchaki mai effectivement mais kisenso nyo surtout mais à part kisenso il y a combien de communes à Kinshasa commune à Barumbu mai exact commune à Kinshasa ba mai exact ba comment oteka ba mai na mabulu oyo c'est des flaques d'eau au fait oyo ezali provoquées par la pluie ba flaque d'eau wana ba ke ba toki ba mai wana c'est catastrophique ce qu'on est en train de vivre au Congo. C'est catastrophique. Et il fallait tellement brandir mai. Tala, koloba angoli sous-souté parce qu'ils ont repéré ça tout kanda. Et puis ça kanda papa. Alors ba angoli sous-souté. C'est la honte. Merci na banzi ayokio malam. Bino bokanisi tozara biso mon côté. Biso pe tozara biso mon côté. Biso pe tozara milimo pesa si mana biso milimo akoko ezali biso pesa na biso makila oya ba congolais o boza ko boma o boza ko boma parce que boza na bango complice. Makila eza kotanga kuna eza koganga butu na moi makila wana eza koganga justice butu na moi etango eza koganga justice butu na moi nzambe eza koyoka pe biso bato za ko défendre nzambe pas opesa so makasi akoza na biso poto kwa ko défendre voilà pourquoi on aura toujours gain de cause voilà pourquoi to gagner ka liboso na bino soko bolingi situation eza malamu bo se liguer lokola baninga bo se liguer bo za ensemble boyoka na bino nyonso tout bolobita bandeko na biso ba congolais bo bazan na étranger ba diaspora bazoko reprocher biso problème moko kaka que toza ko sa eloko mote boya tokende biso penza liboso ya batongo ba tolo bana bango te ça suffit makile zoko ya mingi bato bazokufa mingi na Congo mais toko continuer bongo te botala makambo eza koleka bomoni bino moko papa na zandu bomoni bino moko na zandu ndenge babomi mama wana mama administrative oyo asalaka na zandu wana babomi ye la honte batie na pusu ambulance ezate voiture ezate ya voiture ambulance ezate babomi mama na batie na pusu et puis koboma ki mama wana batie na kati na pusu papa na pusu et puis eza kotambola etamboli na ba réseaux sociaux tango ba étranger baza au monde mais ba soutenir biso parce que baza au monde à cause wana eza normal un pays riche comme ça on vient d'abattre quelqu'un comme ça à bout portant baza na ambulance ezate bakamati mutu mama munene batie na pusu na police akufa batie bango na pusu ba meme bango na pusu s'il vous plaît
babilo kwa ndenge wana yo ya koloba na biso ya koloba ke we na tchaki mai na kisenso oya koloba na tchaki, mais c'est la honte. Ambulance ezate na ville ya Kinshasa mutu akufi mama azaki mokonzi mune na zando babomi ye na makam na mutu batu babomi ye botika koloba ke ezali mon ensemi na linga yebisa batu mon ensemi te, mon ensemi azali wana mpona oboma peuple te. Mon ensemi au contraire akoya mpona libération ya peuple, akoya mpona oboma peuple te. Botika koloba makama mon ensemi ezali batu babomi ye ezali kanambe na ndeko na ye Zoé parce que batekaki une partie ya zando wana bateka wana ba libanais. Makambo ezali ebele ya kosola tokosola ngomba la sima oya tina liwa ya mama wana na oyo ya ndenge bateki zando sadi mboka na biso bomoni wana ba congolais yanga tozo sabino botelema boya mboka za koteka ndamu bozo comprendre te so bo continuer un jour tozala ko ba palestinien boyi ba palestinien ne ba koma mboka na Israël ba koma ba panzana kuna na bo awa bo na ngabu awa na mwandamu to comme ndenge wana so bo continuer ka kolala kongika bebo so bo telemite boya to telema so bo telemite mboka na biso to comme ko ba palestinien to kozanga mboka baza koteka yango ndamu ba libanais baza kosomba kuna baza kosasa kuna na Congo baza kosomba moite mwana Zoé aza koteka Congo na ndeko na ye baza koteka nkutu sans pitié baza koteka yango boya to telema to bouter bango dehors boya bandeko boya to telema to bouter bango dehors. En tout cas vraiment papa yango ngana no bapona likambo ya bano boya les 15 wana. Merci mingi maman Anto. Maman Anto tokomi na suka na tikeli o mwatango soko zali na liloba ya ko bakisa. Merci papa. Liloba ko bakisa na ngana remercier batunyo surtout ba congolais nous surtout ba yaki. En tout cas merci na bino courage et toto les mbate toto les mato ya les sous toto les malisusu ndenge to yaki wana. En tout cas mukolo wana tozaka ebele 13 000 congolais tozaki wana na ba point sous stratégie tozalaki. En tout cas, makamulenge les kaki bo mona kandenge les kaki ba explication profond ezali mais toko lo bango na ba écranté. Nazali ko pesa en tout cas longonia comme on dit longonia merci na ba to ya CCDP ya Yorkshire na mboko ba beni Huddersfield. En tout cas na pesi bino mbote merci mingi na soutien na bino. Parce que bino surtout bozalaki kozela mukolo na les 15 soki le kandenge nini. En tout cas na pesi mbote mingi na bino surtout Yves Mbalabo. En tout cas yayo yangona toujours na idéologie ya la résistance simba kuna en tout cas bino surtout na papa oaza responsable kuna bino surtout na ba kombo so na bosani ba kombo bolimbisa. En tout cas na seng na bino surtout en tout cas boza toujours lisanga CCDP ya Yorkshire kuna na Angleterre ingeta na bino lisanga bino surtout lisanga na pesi mbote na papa Freddy ba mbote no na Yorkshire kuna na Huddersfield kanga bana nyo surtout lisanga pour na libération ya mboka kala te toza okende bobanga te boza ba miomete kanga bana bango nyo surtout yoza responsable ya CCDP kuna na Yorkshire kuna na Huddersfield. En tout cas bambote na bino surtout bana nyo surtout ya nini awa pe na pesi longonya na ba mama o bayaki bo ba reconnaîtra ki ngai balobaki balandaki pona message na pesa ki pona ba mama na pesi bino mbote mingi ba mama msuku na bosa na yeko mona ba ona bi o meto mona na kala ba misusu to bungana ba vu ba lobi to landaka yo ba misusu na yeko mona ba ona bi bangote. En tout cas bino surtout mama longonya boya samedi il y a le 29 boya to mona na to mona na de visu to sur la sous makamamboka et loko ni to kwa kosala sikoyo pona koluka moyen kosala soulèvement populaire ya ko benga na banguna wana na mboka na biso. En tout cas merci na batuno surtout na papa à CCDP ba maman à CCDP pour la musala kitoko to sala pona lingomba na biso. Merci.